yango wana makambo toyebisaki bino ke koya vraiment un peu somo. Tolamuki toujours na ba bonne nouvelle comme d'habitude. Il y a un colonel au nom de JP Epenge. Il y a une photo na tieli bino bozomona. Akinani na poto akoma ça ba faire na e makamla et tout ça. Amoni que non, il faut ya asangana ba rebelle pour akobundisa mboka. Combien de fois tu ba bato basé belé na mboka. To telemela bango me bayoka akate comme celui-là aye directement atiki na mpoto ba veste on a la ti atiki mabuminene amoni que aya osala sport na terrain ya Congo akutana kisiko na embuscade tant bazo frapper ba rebelle na walikale ba RDF ba M23 et puis ba AFC ba Kimi yesko a se retrouver coincé donc moi akima sous ses athées donc choix ils ka soit akobima kobeta masati soit kozela ba ya kokuto ba boma alors il a tenté ya kobeta ba beta et puis na bord moko ya bien libuma na bozomona ils qui bord moko ya bien akufi moi to tia photo awa na TikTok ezate kombo na e colonel JP Epenge. Deuxièmement, cercueil yango na telibino bozomona cercueil wana isalami toujours na walikale likambo babanya mulengo tozotelemela na mboka o soki boza ba vrai congolais oui bozoa nationalité par naissance mais nationalité na bino bozoa par naissance parce que bobotam na sol congolais mais vous n'êtes pas des congolais donc c'est ça votre problème les banyamulenge bakomi ko sala jeke o mutakufi toke ko kunda or na kati ya déjà mutakufi wana na kati ya cercueil batina bango ba minduki na bango batina bango ba masasi pour ko pesa bandeko na bango ba 123 baza coincé na bazamba aux alentours ya walikale ça dit na ba pembe na bazamba na misu bata misu bazawana bazoki na ba cercueil toke ko kunda mutu or ke bake ko pesa munition preuve yango wana bomoni ndenge nini bazo ya ko charger ba munition na kati ya ba cercueil. Kolongwana tozui pe accord à Sika na RDC na États-Unis toko signé accord il y a 185 milliards na lobi bien 185 milliards millions T mais milliards et vous allez distribuer na combien de bases d'abord na 485 milliards wana ba kosala 3 bases comme mibale kozala kota est moko kozala côté ya ouest donc na Kinshasa soit na Congo central ba kotia moko et puis kota est kuna nord Kivu et puis Katanga ba kotia susu moko. Et puis, bakosala sikoyo babengi na kombo ya 5 entreprises minières. Na 5 entreprises minières wana, mususu kozana Katanga, mususu Nord Kivu, mususu Sud Kivu, mususu pe bakomi makota Congo central parce que bakotia ba entreprise nyonso place moko te afin que ba pesa ba population bakote mususu pe misala. Donc c'est juste ça. Bakopesa ba population bakote mususu misala afin que ba sala misala et puis bakosala école de mine wana et vous permettre à ce que toye bandenge nini ya exploiter minerai ndenge nini ya kosala biloko mususu donc c'est juste ça ikosunga biso toye bandenge to kosala exploitation minier toye bandenge nini ya kolandela ba faire mususu donc na mukuse c'est presque ça comme info na libino na tongo lelo to kotani na suite ya ba info toujours walika les fronts toujours déjà récupérés et puis tozotala ba front mususu ya ba Bukavu ya ba Masisi ainsi que ba Rutshuru et d'autres parties. Et si tu bosses na Nirangongo, kuna pe front ezobunda masusu parce que bitumba na Nirangongo pesa territoire na parmi ba territoire ya Nord Kivu